Nene ya kelokelo akei kofilme rond-point Victoire pote ONG ya ministre ezali kokombola. En tout cas, ezali kolakisa ke Congo Zaïre ezali mboka salite ya kosakana te. Toza na tina to komparango na bapoto te. Kaka na ba pays voisin nango, soki 9 pays voisins, na kanisa oyo etondi salite ezang mal organisé ezali Congo Zaïre. Ezali kolakisa ke atomoni Congolais aza kongenga ndenge nini yeba chambre na ye désordre liboso ya lupangu na ye désordre. Ezali kolakisa ke sokomoni Congolais na poto alakisi sapeloji yeba mboka na ye kuna ezali nango kaka ya kobeba. Ezali kolakisa ke ata baza kolobela politique bakonzi na bango baza kolata kitoko bazovanda na bandako ya kitoko soki babimi kaka solo na solo mikrobi nde tonda na bakonzi. Eza kolakisa penza ezali mboka ya salite ezanga même organisation tina gouvernement. Pamba te nene ya kelokelo a filmé ONG ezali kokombola. Kaka rond-point Victoire bandeko bino mapangu na bino bokombola kanango combien de fois par jour to par semaine. Alors rond-point Victoire bazo kombola ngona combien de bateaux. Bandeko terrasse ezeloko nini libula wese ou bien terrasse ezali eloko moko esirikilaka ememaka bamai ya salite ti bisika bisengeli. Bango sikoyo tango bazobongisa ba terrasse ya rond-point Victoire. Alors esuki ti wapi ezwa ekolokota nini ekinebwaka nini. Quel ridicule makamba boye bo expliquer kango te même na batu oyo bazali ya pays voisin na bino. Ba filmage ya boye eza makamba soni koyokisa mboka soni. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa makambo nazoloba ezanga tina mezali réalité. Congo Zaïre ezali pays. Kinshasa ezalaki Kinshasa la belle. Mais bandeko atabino moko rond-point Victoire na bino eza na combien de mètres carrés. En plus bo kanisa teke bazo sala partir rond-point Victoire bazo bongisa terrasse wana to bazo kombola bazo landa ti terrasse bisika ebwaka mai te. Nene ya kelokelo alobi yango babandi na rond-point Victoire lobi nango tango mususu bakokende na rond-point Ngaba oyo kolanda soki na rond-point nini toyebi te. Na kanisa eza kaka ndenge bayembaka toza ko rond-point. Baza ko rond-point na ONG ya ministre. Eza ONG ya verkiste to ya bato yo basalaka na rond-point Victoire te, mais ezali ya ministre. Na yebi te soki ministre ONG na ye ezwi ide ya bongo ndenge nini. Kaka ya kobongisa ba terrasse na kokombola. Ba rond-point na yebi te. Parce que oyo basali ezali penza zéro. Loba soki batu moko baye kosala yango ya ONG anonyme.
balobi ke toye kokombola rond-point Victoire na kotimola baterase comme symbole pote gouvernement tala pote ba bourgmestre batala pote peuple atala ndenge babandosala moko liboso ya lopango na yeto service ya leta o ekipaka makambo wana esengeli esala to kompani oyo batindi enetwayaka mboka eyeba ndenge ke baterase eza ya kotonda eza kosenga bamashine badanki oyo ya mike oyo ezalaka mpe na bapau nango ya mike ekotaka mbala moko na baterase esala mosala rapide nakanisa biso nyonso tovandi na bapoto ti bawapi toyebi eza na badanki ya mikeleke te ekonda me eza na puissance ya kosakana te eza mpe na pau nango oyo lokola badanki ya minene eza mpe na mesure ya kokota na terase bashanzaka mpe bapau yango ekokota bien ekotimola na ndenge serie kaka soki botie sa danke ya modele bongo ekotimola baterase ya Congo mobimba kaka na 100 dank soki na benyango kaka 100 dank parce que eza facile pona kosomba eza facile pona kosorganize parce que baterase zali pona kolokota mai oyo bazali kobwaka na oyo eza kotambola ekende kobwaka ti bisika basengeli baterase mosusu ezalaka wana ezali nde na bapoto mpe na baafrike du sud na bamboka mosusu oyo eza develope baterase wana ememaka basalite ya wese ekei donc esengeli te mutu na lupango na ye azala na dal ekende bwakaka mpe salite bisika bisengeli botala developement alors sikoyo na kati ya Congo Zaire developement ezalaka te bazongaka kaka na nsima to basalaka eloko oyo nanu basala te na bavi na bango soki totali biso moko toza komona mpe toza komona yango na ndenge ya solo botala malamu terase soko tuni mutu nyonso ya kala akoloba atikala komona makambo ezosala masiko te alors makambo ezosala masiko yo na yebi te soki ezosalamila na pays nini na planète oyo soki pe yango kotango guerre eza te même na kanisa bakote mosusu bitumba ezali na basiri na kanisa baterase na bango eza kokule me wana baterase ekangama pe nene ya kelokelo alobi tala bajeni oyo ndenge bakomboli babimisi basalite na kati ya terase bakende boka yango mpe na fulu soki ezalaki bamisusu nde batiki yango wana me nene ya kelokelo wana eyebani soki bato banetwaye baterase banetwaye poubelle fo batia bisika wana mpo bakaminio eya kolokota poubelle ekende kobwaka na bapays ebele ya Afrique na bapays ebele kaka ya voisin na bino eza deja na bakaminio elokotaka bapoubelle eza na bakaminio ekombolaka balabala eza na bakaminio esukulaka balabala eza mpe kaka bapays oyo ya tiers monde baza mpe bavoisin na bino tozokompare bino na poto te tozokompare bino kaka na bavoisin na bino eza nango mabe te eloko esengeli botilaka bato baimage ya boye te mpo boza kosambwisa sapelogie boyebi awa na poto bakongole babetaka tolo ya Kongo na bango na badiama mpe na kongole ye moko alors ntango bazobeta tolo moto nyonso oyo ayebi Kongo te ayebi kuna baterase ekulaka makambo kuna ezalaka chic pamba te kongole abeta mombafu alata bakabelo ya kosakana te akotisa bapapie na leta po azwa ndako ya monene oyo penza ya monene leta apesa ye akotisaka kokende kodefa bakiti to TV oyo ebimi sika
ata mondele oyo patron na ye aza na tv kunki me ye fo azwa tv oyo ekosuka na suka kuna ntina suka kote oyo po te bamona antuka oyo sabonga aza na ndako monene batya couleur kitoko pe televizio suka ti suka. Alors soki Congolais asalaka bongo ezali mpona kobangisa bato mosusu. Soki bekolo mosusu ezobanga elakisi bazobanga mpe na Congo. Me ntango bakotala na Congo kuna baterase boye baza komituna bachambre na bango kuna na Congo eza ndenge nini. Po kuna mutu akodefisa televizio eza te atoza sans papier. Kuna mutu akokotisa papier na leta te po zwa ndako ya monene. Alors bato bazalaka wa badondwaka na bapoto soki tozongisi bango na Congo sur et certain babandolia na baterase bandako na bango ekozala na télévision oyo tomonaka bate me ekozala na radio oyo basala ya mabalia na bajeni batia antenne likolo na sokisi awa totikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.